surtout bamabe ya bato oyo ba postuler bazo sala biso ba population yango na penza na yeli awa avec toute énergie pour que na koka ko dénoncer yango et que bino pe bozo ba mayele na banda ko na bino. Moi je pense que ba candidat wana bazana no bato oyo ba se précipiter ba yebi na bango kutu ko lobate bambongo ya mabe bazo kende ko kabolela pa bato pour que to voter bango et enfin ba ele susu ko nyoko la biso. Député azuba polo na ye azuba biloko na ye akena ngo panganga akena ngo na ba loche ba science occulte ba kei ba pesi yango puissance on les anime ba latisi yango milimo ya mabe. Donc chaque polo chaque eloko eza accompagné na un mauvais esprit oyo ekozala tango bakokabola yango yo tango ozwi eloko wana tango olati yango tango memengo na ndako na yo ube tango osimbi yango esprit wana elati yo na nzoto yango wana eko influencer yo tango okende ko voter o voter mutu wana. Bonjour très chers internautes, nous sommes partout dans le monde entier sur notre chaîne YouTube Marie Nonzebo TV. Tous ceux qui vous s'abonner, pour s'abonner et puis vous aimer ma vidéo, vous partager les mouvements, vous partager pour et ça la bien. Merci de la confiance, et la fidélité au boutique karaté kolanda biso. Merci de la conseil au boutique karaté kopesa biso ezo ya pena to ya mbango na mboka kofungwa. Merci na bino nyonso ovandi na ba TV, ovandi na ba téléphone pour vanda liboso ba TV na émission yo ebele papa benga mwana benga papa, mama benga yaya benga leki. Pour vendre belé bota la émission mokola lelo to ambi bina pona bino parce que to lobi to la bino ba nouvelle tête to la bino ba information to la bino ba biloko ebele o ezo le kalakati lukala pona lelo to ambi pona bino papa dîner disunda bote na yo bote mama Marina to ambi pona nini to kolobela makambo tali élection parce que élection à lelo e ko makambo ebele. La carte élection, tout le monde peut avoir multiplication et multiplicité à battre. Tu vas éviter $21 000, tu vas avoir un salaire à député. Tu vas développer 1 million sur la carte émission na biso ya mokolo lelo. Donc ma kambote l'élection. On le sait concerner l'élection. Tu le bango a na mokolo lelo. Papa dîner ndaza invité na biso ya mokolo lelo. Papa le on s'est présenté dans la base. C'est ça vraiment mon gentil. Mbote mama Marina, merci nandenge oyambinga na chaîne na yo Marina Nzebo TV. Na sengi na batu nyonso oyo bazolanda biso en tout cas ba s'abonner massivement na chaîne ba partager ba vidéo et en plus ba koka ko soutenir moi na mboka o asokoka osala quand même ba biloko oyo ya makasi koleka kutu ba député oyo tozoluka to kende ko voter pour na ba intérêt propre ou sinon ba intérêt personnel na ba ngai c'est na se présenter c'est dîner du Sunda naza enseignant na Itilukala à part enseignement na vie na ngai naza chercheur na spiritualité on n'est pas au loba ebele donc naza chercheur de na ye ensemble na maman Marina tokoka ko partager na bino likambo oyo etali ba élection surtout ba mabe ya bato oyo ba postuler bazo sala biso ba population yango na penza na yeli awa avec toute énergie pour que na koka ko dénoncer yango et que bino pe bozo ba mayele na banda ko na bino bino bozo mayele papa zo mayele mama zo mayele leki ya mobali ya mwasi zo mayele na émission o epesa biso no so mayele e fongola biso no so mémoire e bisa biso etala totala ete to voter bivota te to voter pour na sentiment te to voter parce que tolini batouana parce que toza na posa changement. Papa dîner multiplication ya ba candidat de la bukala. Pona yo et ça merci maman Marina. Eloko ekamusaka ngai soki totali na 2006 tango élection liboso ezalaka local a présenté ka ba candidat ebele te. Tango to na ba élection o elandi local a présenté ba candidat ya moi ebele. Mais tout oyo ba candidat ba ye ebele pe ebele lisusu. Alors pour nani tozana ba candidat ebele. Moi je pense que ba candidat wana bazana no batu oyo ba se présenter te pour ba lober la population parce que s'il faut que lober la population au moment na batu ebe à 99% ya batu o bazo ko prétendre bazala ba candidat na ba élection o donc ba koma ba député ba yebi na bango kutu ko lobate. Alors ba sapé na ba moyen te
Alors qu'est-ce qui arrive? Tango bazana ba moyen te ba komi ko luka ba kota na ba moyen moko boya ténèbres pour que ba koka quand même kozala éli. Ba moyen ténèbres, ba moyen ténèbres ngoi ngani. Voilà, merci. En tout cas, naye penza awa pona penza ko panza penza oyo eza penza important pour que population ezo mayele ndenge na muteki ko loba yango. Bon, lelo tozana ba candidat ou ba postuler. La majorité a candidature na biso bazana mbongo te. Alors ko la bazana mbongo te nini bazo sala. Bazo luka ba moyen bazala na mbongo pour que ba influencer ba tout ba voter bango. Et les bazana mbongo te akoluka moyen ndenge nini po akonzana. Voilà, merci nazo ko maman Marina. Donc c'est-à-dire que bazo ko sala consultation ya ba féticheur, consultation ya ba to ba science occulte ya mabe, consultation ya ba loge ya ba maison ya ba science occulte pour que bakoka ko pesa bango ba mbongo. Alors que ba mbongo wana bazo pesa bango eza ba mbongo ya mabe. Ba mbongo ya mabe bazo kende ko kabolela pa batu pour que to voter bango et enfin ba ele susu ko nyoko la biso. Nazo ko expliquer bino clairement eloko moko boye oyo batu faut ba comprendre. Lelo tozana ba député. Député azo kabola ba polo. Député azo kabola ba biloko. Oui, il y a bien bazali. Mais la majorité ya ba député ba biloko wana o bazo ko kabolela ka bino parce que ngana zoka yango te eza ba biloko ezo muta pa ba féticheur. C'est-à-dire député azo ba polo na ye, azo ba biloko na ye akena ngo panganga. Akena ngo na ba loge ba science occulte. Ba kei ba pesi yango puissance on est ani. Ba latisi yango milimo ya mabe. Donc chaque polo, chaque eloko est accompagné na un mauvais esprit. Oyo ekozala tango bako kabola yango. Yo tango ozwi eloko wana, tango olati yango, tango memango na ndako na yo, ube tango osimbi yango, esprit wana elati yo na nzoto, yango wana eko influencer yo tango okende ko voter, o voter mutu wana. Parce que tozotala bien ba député na biso bazana ba moyen te. Ba parti politique et belé peso se présenter bazana ba moyen te. Alors ba candidat pona ko luka un peu ko arracher place wana. Yango wana ba komi ko kende ko féticher ba banganga ko consulter pa parce que ba koka kozwa ba biloko wana. Alors ba consulter parce que yo le posa muta mona. Bon voilà, pour consulter ngai ba consultation ezanga kate. Parce que na sali ba je wana te c'est pour cela dénoncer ça veut dire ayebi pe matière wana na yebi matière c'est pour cela que na dit pour que na dénoncer na yambi ki batu baye balobi o balobi na lobi non na tali o batu misusu bazo sala na lobi que te fona dénoncer batu wana parce que tango bazo kabola bino babiloko eza accompagné na ba mauvais esprit ba esprit de chaque eloko soki mutu wana za mabe ezana esprit ya mabe oyo yo olati oyo yo olie oyo yo omeli oyo yo omemi na ndaku na yo. Alors maman Marina ba esprit wana basala ka ngo ndenge ni lelo po mutu aleka député batu misoko mona soko mikumisa ngai soki nga mutu eko voter ngai soko yo ke déjà ba slogan wana c'est-à-dire que azana système moko boye oyo eza extraterrestre eza libanda ya planète Terre oyo ye azana ngo oyo eza ke apesa eloko pa mutu apesa te azana ba système na a multiplier pona ba voter. Alors na 2006 tant to votaka na ba papier système wana ezalaka autrement c'est-à-dire mutu mususu a créé ba bilima na ye ba bilima wana ezokende kozwa ba papier ya vote d'une manière invisible abimisi yango à cocher président ou sinon député oyo alingi oyo batindele na mission après akeko déposer na urne. Voilà système wana. Alors si vous créez par exemple 1000 bilima wana déjà vous allez déjà à mesure il y a kokoka déjà ko bimisa député. Alors lelo siko yo députation échangé système ya ba papier eza lisusuté to komi siko na système ya machine à voter, ce qui veut dire que elima akoya na machine à voter te akokoka te parce que faut que la qui c'est ndenga ko voter faut que la qui c'est en plus système ya électronique et ils ont présenté un peu babilo comment on peut suivre mon cocoyer ya makasi penza. Alors ba développer ba système misusu système bazo développer mingi ezani ba député na biso awa ya local ba oyo bazani tema mabe bazo développer système ni ba kokende na ba bar ba kokende na ba hôtel ba kokende na ba milieu empire ba kokende ko ramasser ba excrément ou soit ba papier oyo
ba papier hygiénique oyo to utiliser kana ba intimité na biso neto boaki na babar au boaki na hôtel au boaki place nyonso kaka oyo ezaki surtout moi sina mobali bakutana surtout na ba hôtel bakokende bazwi ba déchets wana ba papier mouchoir wana bakozwa ba sperme eza kuna bakobenda ba esprit ya mabe ba esprit ya mabe ekoya ko coupler ba sperme wana ekobota ba être invisible ba être wana il faut bazala ebele tango bakozala ebele nde ba être wana bakozwa babandi kokotisa bango na chaque biloko oyo bazopesaka bino voire même na ba photo na ba meilleure na ba photo musu eza magnétisé ba photo musu ko ba lakiso na misu mususu okoloba oyo jete oyo nyoka oyo yete alors tango bako coupler ba mai wana na ba esprit ya mabe ebimisi ba esprit mususu ebimisi bana ba esprit na ba kotisi bango na ba polo ya mabe bazopesa bino na ba biloko mususu ya kolia bazopesa bino comme badon ba maputa pour que bolata bino tango bokozwa yango esprit wana elati yo tango esprit elati yo donc na mémoire na yo en tout cas ata papa na bino apostelaki mais lokola aussi eloko moko boye esprit moko boye ezoko maté sur mental na yo en tout cas okovoter kaka mutu wana mais par contre c'est quoi tango aussi eloko wana eza na molimo wana tango eyepa na yo ezoko boma au moins 60% ya ba chance na yo donc ça dit 60% ya bozwi na yo physiquement boye bazoko lia yango na ba esprit wana oyo ya mabe voilà oyo koteki na polo oyo koteki mususu na ba masanga poni la fois passée na moni député moko boye azoloba pas mutu moko pas pire petit na ye car est-ce que ndenge ni charge masanga comme déjà solo na langage moko codé mais moi étant initié na comprendre que est-ce que féticheur wana asili si déjà ko kotisa ba milimo na ba biloko o bazo pesa bino voilà tous na batu wana awana local yango wana na lobby batu mususu okomona bien avant ba créer déjà ba centrale d'impurité donc mutu ayebika ko postuler a créer centrale d'impurité c'est-à-dire place moko boyo oyo ba impurité faut ezala ebele ba impurité eza ebele eza neti moto ya batterie alors nini ba kosala na mo tango siko bazoko utiliser ba biloko ya mabe na ndenge ya ba élection boy ba milimo wana ya mabe eliaka ba salité de ba salité ndenge na wuti koloba moi sina mobali ba bimi na hôtel tango ba bimi na hôtel boye ba utiliser ba papier mouchoir na ba boaki yango tango ba ko boaka yango ba ko utiliser mo de deux manières soit manière à liboso ba ko presser yango na milimo ya mabe pour que basala ba bilima ya mabe o ba ko inculquer na ba polo ou sinon soit misusu ba bombi yango pona kolia ya ba esprit wana parce que esprit na elia ka mama Marina lelo soko sana esprit na nzoto na yo yebaka esprit azolia na sima na yo esprit azolia na sima ba besoin na yo soki esprit na yo ki posa bière akoinculquer na cerveau et ko sala ke okende ko somba bière soki esprit wana ezotinda pa mwana mobali posa ya mwasi en tout cas olinga te ata bébé ya bato zonguluma yango na bomonaka même bakaya ba viol ezalaka ebele alors peuple ya local tozali na ba député ebele wana bazana mbongo te bazoko utiliser biso ba population na ba biloko na bango ya ba fétiche bazoko ndeko sala pour que bakoka koleka na yebi kutu député mususu asimbisa ki déjà mwasi na ye na bana na ye asimbisi bango panganga moko boye et après ayeko consulter ngai na yebi que te eloko wana osali eza bien te na yebi singa comment faire na PCD quand même ma directive et kende parce que ko poste maman Marina eza na problème grave mutu nyonso azoluka azala na ampleur mais ampleur nango ozala ndenge ni oluki kaka ampleur penza soki na quelques jours ya ba élection oluki kaka ampleur penza alors ya mwana ba yebi que spiritualité eza maître ya temps haut le monde invisible yango ezo diriger monde physique ya mwana bazo sala ba recours na ba monde invisible bazo kota na ba rituel satanique ba rituel démoniaque pour que ba rituel wana ekoko ko pesa bango ni fiske ba mbongo o bazo pesa bango na lobi par exemple maman Marina mbongo na biso ezala sacré monnaie nyonso ezala sacré mais imaginez un député yazo kaka mbongo akabola ka bato mais soki oka kotala na ndako na ye aza pas même ni fiske na costume ya $20
mais napona kato te ba député mbongo pe ba okabola mbongo to pesi ba honorable au bazin en fonction bana ba mbongo bazoki ba 21 000 $ ba bomba qui parce que ba pesi bango déjà pe ba émolument na bango il y a 6 mois ça veut dire que bana mbongo ka 21 000 fois 6 bana mbongo baza pe na droit ko okabola na ba bango. Merci maman Marina. La question on a ndenge lobby et ça question moko ya bien mais quand ça koyebi biso loko moko boy. Est-ce que oyebi que 99% ba député wana kala ba bazo linga bango te? 99% ba député kala population ezo linga bango te. Alors tant que population ezo linga bango te, bango bazo luka ba renouveler ba mandat na bango. Mais bako activer ba batterie na bango. Bako activer ba batterie na bango. Maman Marina, et là on a lobby bokanga yango bien. Bozela tango tourner suka ba meeting ko banda. Oko mona ba ceux qui mon côté mi balé ba ko bouger mi tout. Émission et ça enregistré. Penaibi on a zo loba. Donc ça dire tango éléphant moko ko wuta quelque part. Tango akoya son na ye ya pamba. En tout cas bino ba nyama ya mikie ba wuta ka mingi ba bimilaka wilungongo be ba wuti mbanza ngo po ba kusukela na local. Donc ça dire que les nôtres ba oyo ba pesaka. Ce qui a outil quelque part ce qui est local et ça dans atmosphère mususu biso to ça quand même la chance ya ko mona biloko mususu au mona pensa que local atmosphère spirituelle nango échanger alors batuana bayebi kinzu très bien bayebi yango très bien potango baswanaka ngana yoka dialogue moko boy x azolobela y ce qui kaka atiki ngai boy na kopanza secret okopanza secret nini kasi parce que bino batu bomemaka ba pungu ya mutu mususu bino batu boza ba féticheur bozo simba ba photocopie ekota te alors tango ba promettre eloko moko boye tango ba concrétiser yango te olingi opanza secret voilà maman Marina ndenge toza bona lokala toza na problème sérieux ba mama bino batu bozo tika bana na bino bakonde kolanda batu wana boye ba ke musique mususu oyo bozo yoka ba musique wana ba beti yango na ba studio mais eleki na banganga eleki na ba to ba science occulte mabe eleki voir même na ba loge na ba maison ya ba science occulte mabe pour que balati yango vibration moko boye vibration wana tango ezobenda musique mais ezobenda ba esprit ya mabe parce que de toutes les façons la musique est bendaka deux types d'esprit soit et bien l'esprit bien soit et bien l'esprit mabe yango na bomona na ba église mususu ko muto so molimo il faut bacha mo musique ba beta mo ba instrument moko boye pour créer vibration moko boye esprit ya alors bango pe bongo tango bazo tika bana balandaka batuwana boye bakake bana na bino bazo ko perdre au moins 10% ya ba makila au moins 10% ya ba makila parce que baza na besoin ba esprit moko boye et ça la ebelé pour que ekende ko lata batu oyo ba ko kende ko voter alors bayebi ce qui te pesi kwanga ezuye bien te ce qui te pesi to che photo na mire atali azwami bien te to pesi liputa azwami bien te to ko pesa yesikoyo son wana tango ayoki yango okomona mutu mususu donc neti eloko ekotia na nzoto vraiment epesi ye esengo moko boye pour que akumisa député wana pe lisusu eloko mususu badepute na biso ya mabe ya local ya mitema mabe oyo baza bapauvre oyo bazaki baza na mbongo te mpo babatre campagne na bango bien babiloko bazosala eza ya bien te na bacarrefour na biso esika banzela ekutaneli neti ba cinquantenaire tozwi baterrain camp nouveau tozwi entrain ndeke croisement ya ndeke na avenir marché do ba place on o ba avenir ekutani bazokende kolonelaka biso babiloko si aujourd'hui cordon de la cité alobi que prof sala quelque chose beaucoup mona to kundola babiloko ebele oyo boko comprendre te même dans certaines églises ba député baza en collaboration na ba pasteur bandimi ba kotisa force moko boya église mabe pour que député wana bakoka ko voter alors bana local ba mama eloko na koyebisa bino boy soki obeli ba veuve na lobeli lisu ba veuve soki obeli sala tout traitement ya mosoko zwaka au futelango mais fiske ata fimbongo po osomba babiloko mususu ya mabe oyo bazoko tiela bino je le dis tout haut
tozana ba hôpital misusu lelo na lokala ezoko regorger ba matériel ya mabe okomona penza ba tie ba mousse moko boye ba mousse wana eutaki quelque part ba mousse wana balatisa ngo ba milimo ya mabe pour que soki obeli si mwana surtout na ba pédiatrie obeli si mwana fi fièvre mokie na ndaku tango komema na ba hôpital wana lokola balalisi na mousse oza prévu soki makila mwana eza makasi te mwana komona bayibi déjà à 90%. Akokufa nanu te parce que ekorefese soki mwana liboso akufi na même mousse deuxième mois troisième mois par semaine soki 5 bana bakufi na même mbeto ekopesa suspect bana na bakoya kokufaka bien après yango wana ba mama prière ya makasi bana tango bozo me bango na ba hôpital tango bino moko bozo kende bokenda ka ba côté oyo ezate que non biso tozo ko traiter gratuitement. En tout cas, on a sepelé dans non, ça candidat député président. Na maman, soki bolingi bosala bongo, bosala centre de santé moko boye, ezala kaka uniquement pour na ba gratuité depuis vina yo mobimba ezala kaka na députation té. Ezala kaka na députation té. Nazolo ba makambo oyo eza réel. Nazolo ba makambo oyo eza réel po soki balobi po kaka batindra nga message parce que j'allais commencer à dire, à citer même le nom que député intel soka pesi bino bilamba boyo ka tsunga bilamba wana parce que tchele bino ba parfum moko boyo o ezake soki ba sens no ezapeta bien te ko sentir ngote mais parfum wana ezani mais kasi eza yangona eza nourriture le bosso ya esprit parce que ezana biloko mususu bazo ko lamba sikoyo bako pesa bino yango na semaine ya suka ya ba propagande biloko mususu bako pesa bino yango les jours oyo bako sala ba meeting na bango ozomona député oui ba jour ya suka parce que mulimo alia ki déjà minga tena ko tonda aya kokota pana yo pour que okoka ko sala musala député mususu akeko za fanfare po ba betela ye nzoka fanfare wana ba pakola ki yango déjà ba biloko moko boya député mususu tango bazo beta batu bazo landa député wana bazo tanga na bango kombo ya mutu mususu oyo achaki ba bilima na ina ba fanfare. Voilà na point nini peuple local oyo tozali ko éclairer bino à travers chaîne ya Makasi Marina Nzebo TV oyo tozo senga bo s'abonner bo partager bo sala nyonso ba mama nazongeli ba photo wana bozo monaka na ba mir na oyo bozo kende ko lata ko zo lata mutu ko komisa mo neti amulette na yo neti kaka ya protection soki ya nini boye baka babiloko wana babiloko ebele eza travailler par ba féticheur babiloko ebele eza travailler et pas ba féticheur. Alors soki okofote mutu ezo senga te apesa yo eloko apesa yo lipa apesa yo kwanga ya apesa nini neti ngai nazana mutu ngai ona ko voter mais mutu wana ayebi kutu te ke yende na ko voter mais la majorité ya ba candidat na biso babiloko bazo sala eza mabe. Bref, candidat mususu un pauvre candidat parti à salelier 4 banderoles apesier 1500 affiches mais tango atie ba affiche na ndaku na ye ba affiche ngo et sali mouvement moko boya mabe a sentir ngo netika ke mataki likolo après ekoué ayemba la moko na consultation ayiko consulter na tuninga mais nini so sala bonne c'est que non yaka un peu to meka kotala ngo to tala ngo na ba mayele na biso to comprendre que ye ayebi eloko te mais na siège ya parti na bango côté awuti ba travailler ba biloko wana déjà pour que ba pesa parce que candidat wana asa chrétien ba mona ki déjà tango ba étudier kuna na kindoki na bango déjà ba mona ki keso ki te proposer ba biloko esa travailler akoboya yango alors ba pesi na bango yekaka. Voilà ba biloko oyo tozoswa ya kolia ya kolata ya kochana ba kingo ba aide o alokuta o tozoswa ba mbongo bazo pesa biso esa ba mbongo ya mabe malgré maman Marina lobaki ke basali ba économie nini maman Marina ba économie nini basali ba présenter biso ne fisc ba avoir na bango hein ba présenter biso ti lelo na yebi batu na biso awa lukala ba miso bazo ko senga bango ba nyongo ti lelo beti batu hein kasi ba honorable na biso te ba honorable na biso otangi ba kombo te maman Marina je suis prêt à kotanga ba kombo mais na yebi ke oza mutu ya droit de l'homme
soki na lobby kaka kombe mutu moko awa naza sir na ndako bakoya ko menacer moi aussi parce que ngai pona ko menacer ngai ezalaka matata. Donc même ndenge na ko passer émission boye, je sais même ce qui va arriver, mais je suis prêt à accepter nyonso oyo koya butu moi. Donc voilà, maman Marina ba député na biso ya Lukala à 90% baza mitema ya mabe. Bazo kende ko féticher pona biso, bazo kende ko benda ba 10% ya makila ya bana ya batu, bazo kende ko kabolela biso ba biloko, bazo pesa biso ba esprit ya mabe pour que biso to lata. Na lobi boy bino nyonso bokozwa ba biloko oyo bokozwa tant o parce que ba misusu ba bilamba peut-être basukola kango déjà tango ba pesio eloko yoka yango na solo soki oyoki yango ezana mwa solo ya parfum ya mukie mais mango pa na ngai to ko sala lo démonstration moko boye pe boko mona député na foisala akokwei akokwei penza boy bu akokwei afana akendo kokwei na ba élection mais so mutalandi émission oyo azana Lukala aza quelque part alobi wina landi nazoki polwa mu comment na ko sala po besprit wana elata bon wana eza biloko moko boya huis clos na pesi charge wana bo contacter maman Marina Nzebu. Maman Marina ye muto ko benga ngai après to ko yeba nini to ko sala parce que parmi ba biloko wana mutu mususu pe akoki ko ya peut-être a luki asala eloko moko boye mais aye comme si aswaki eloko moko ya mabe. Alors biso d'ailleurs avant de kutana na yo ce qui na yambi neti appel na kutuna yo oza wapi ba géolocalisation ya spiritualité eza makasi par rapport à physique boy. Le GPS la spiritualité to ko mona yo to ko scanner yo déjà boyo za la GPS retourner sur aza wapi na ndé non kasi contact oza wapi par exemple na zana kimpesi biso siko to yeko ko luka yo siko na zona kimpesi siko ça tu ko comprendre na malanga te uti pona ba makambo mususu mais pour passer à de telles émissions esenga kakoya gratuitement te c'est-à-dire que na yebi oyo batu wana bakosala po soki na lobi kaka lelo maman Marina na banda ko détruire ba centre d'énergie ya mabe, c'est-à-dire ba député mususu akena hôtel moko boye ake ko futa mbongo ebele pour ba diminuer prix à passage pour a récupérer ba biloko wana lelo basi ba ndumba bazo sala ba mbongo ebele parce que tango akozwa client tango akomeka ko kipaye ko pangusa ye ndambo ya benani etikali kuna akende ko teka yango tango ko teka ngo ndingena uteki ko loba ba ko couple yango na ba esprit ya mabe et ko sala ba milliers na ba milliers ya bana parce que le problème c'est quoi tango bazo tindika milimo tango bazo ko monétiser ba biloko bazo cha ba milimo mabe na ba biloko et soka mutu nyonso te soko tango pa maman Marina e ko sona ngo yetu. Ah bon? Vous comprenez ça? Alors Papa Franck Papa Franck telangana ah Papa Franck ko zoaite parce que bango même ata ba kena église ata ba beleli magnétisme nini cameraman na kuya kati c'est-à-dire que baza déjà épargné na ba système moko boy non na ko teliete donc voilà nde babiloko wana tango bozo ko zoa yango ezwa ka mutu nyonso te voilà yango wana bozo mona que bakoluka basala yango ebele parce que il y aura des pertes beaucoup ça yango 10 000 beaucoup mona bokolonga na bino ka 1500 be 2000 donc voilà il faut le faire au-delà bino batu bozana bamboka le monde na lobaka ke mboka ezalaka lisusu depuis kana kena na bango na keta la match à RDC na lobaka mboka etikala lisusu te ou sinon s'il faut parler des villages to comment na ba village ça développer yo duki ya mboka baye kotala yo ba memelio demi chasse sucre 6500 ba memelio paquet ya jus 6000 ba memelio paquet ya café Lipton 2700 ba biloko wana boye bakaka la majorité ya biloko bozozwa ezowuta na ba travail ya molili par preuve soki député aye kotikela sucre boye bise alongola kindoki azo fi sucre alia soki alié c'est que sucre on est dans mon côté soka boy kolia ou bien soka talene na staff na ye boye bakake biloko wana eza magnétiser pe atuni staff et ce qui n'a lié est-ce que na kolia molimo tenga moko est-ce que ekosala nga mabete donc voilà un peu bino batu bozana bamboka lelo balongoli ba biloko wana ekomi tina ba chef d'avenue
babiloko wana soki ba mégaphone soki banini ko tiela ka biso makele na moni muto so sala campagne député moko pour ça na tanga ye ata kombo mais est-ce que ko lokala nga ba problème te maman kombo est-ce que ko lokala nga ba kombo te na bloquer mégaphone wana elo basute na bloquer yango na kanyango na ebisi ke nazo désactiver force de ça na nzembo oyo abenginga seigneur tika yo moko yebika lokolo zu déjà j'ai tika kaka et après na yo kaka boye député ngo na moni yepe na nzala na lati polo moko boye na de la moko boye lemba azoleka kota parking na tali boye mama Marina na lobike mutu ondenga za boye ndenga za na moyi soki na ordonné kaka moyi abeta rayon moko souffle ko sila yi akomona na ba fanfare ezoko landa ye ba fanfare okomona penza emeli voix ba fanfare e beni engine voix ezo bimeli susu bien te donc yangwana toza awa na lokala tango bozana batu neti ba mama Marina baza batu ya ko conserver parce que lokala na kitisi mututé mais parmi ba mama Marina na savoir faire naye na savoir être naye na tanga kaye ya mibali nulle part et bino batu bozolanda biso ailleurs babiloko oyo ezaka kapona lokala te ba député na bino kuna bazali pe bazoko utiliser ba même système kala te boko mona député moko kotambola na lokala awa akomanda kobwaka ba 100 francs ba 100 francs wana eza ya sika soki mutu akoki kozwa 2 billets ya 100 francs wana amemelanga ye yango boko mona oyo tokosala parce que tokobanda kobimisa kinidité na bango tokobanda ko contrer bango penza ke ozotambola ozwi ba fanfare ozwi ba biloko mabe ochebo ozwi ba milimo ne mabe opanzi pour que batu ba chayoka okomona penza mama Marina akokweya objectif soka kweyi avant alamuka il faut atouber il faut atouber là pour que batu boyena ba caméra mais kasi yoka kana kobenga mama Marina yaka avant alamuka tokoloba atouber là et puis tokosala les cérémonies boye batu nyonso bamona to filmer pour que population na biso lokala ekoka kozwa un peu kimia et puis biloko bien député mususu dépôt ya mai na kotanga ngo place ezali dépôt ya mai ba au pire wana bazoko lamba yango déjà misusu bako kabola ngo le jour ya vote misusu bako kabola yango le jour oyo bako sala tournée ya suka bako kabola bino ba au pire wana chaque au pire eza déjà na molimo nango déjà na kati donc lokola ba pesi bino ko lata soko lata kité ba pesi bino ba badge ezuité ba bambeli bino ngona ba mire esimbi kaka te na ba banderole esimbi te bachena ba esimbi te sikoyo bakomelisa bino yango ya komela donc voilà population locale ba député na biso oyo banzala oyo bazoluka basala babuzoba esengeli te yo mama yo papa yo jeune neti ngai neti biso esengeli te po voter mutu est égal à ozwa kaka eloko na ye non parce que babiloko wana nazotelemela ngo ndenge bozo kozwa yango a 99% eza biloko ya mabe bazoko tiela bino ba milimo ya mabe o bazoko tambola nango naza sir émission auto ko tourner émission mosusu justement tango ekokoma peza même 5 jours ekotikala wana toko pesa ba secret il y a même un député cri na ye moko bozo bwa kaka cri wana ce sont des démons qui ont inspiré ça donc ça dit na nzembo na ye nzembo mobimbezana ona tina te mais liloba moko kaka balobi liloba wana eza inspiration démoniaque nde yango wana ezosala ke nzembo wana ebeta nzembo wana ekende ko déranger bato na bapongi po babiloko wana ezosala pe batapage mais biso toza wana kaka pona ko dénoncer soki bameki kobenga ngai bameki kopekisa ngai o dine nini wana olobi de place wana mutu wana komeka kopekisa ngai na kotanga kombo na ye pe na ko dévoiler babiloko na ye nyonso soki asimbisaki bana soki asimbisaki bandeko ça va eloko mususu député moko boye vraiment c'est un bon tireur ya bana basi je m'adresse maintenant na ba jeune fille ya lokala nanu en particulier pe ya Congo central en général boke baka
nalobi lisusu bokebaka ba 10 000 francs moko boye babwaki na terrain lokola bayebi ke bolinga ba 10 000 francs maman Marina omoni fallait na tanga ba hôtel wana pour ke bakende lisusu tanga tout ça pour ça vérité mais c'est quoi ce hôtel hôtel abatu wana batu bakota lisusu te ça piaka papa Franck na tanga benatika Franck au batanga alors fallait ko tanga ba hôtel wana parce que lelo ba 2 000 francs dans hôtel wana non ils ont hôtel té c'est-à-dire député moko boye akabolé lango pa ba jeune garçon na ba bima na basi ba pesa bango ba 10 000 francs wana ba 10 000 francs wana député tolobi kaka ba député lokola tozana batu ya sika ebele tozana ya kala ebele te tozoyebana na biso député candidat. donc c'est-à-dire que bambongo wana ezotambola na ba jeune fille obimina mwana mobali soki boza mibale soki otali mbongo wana eza na 07 na suka parce que ba 10 000 soki eza na 07 na suka lukasu moninga na abimaki na mutu mususu soki etombe ba 07 boye baka mbongo wana yango mbongo wana tango okozwa yango ezosala nini tango okozwa yango molimo eza na kati ya mbongo wana ekokota yo na nzoto tango ekokota yo na nzoto ekokata chance na yo mama Marina 60% ya chance na yo mwana mwasi chance libala chance kozwa mbongo chance kolukisa ezokende na ba réservoir d'énergie ya ba député wana oyo ya mitema mabe alors ba énergie na bakosala nango nini yangwana bakobanda ko panzaka pona succès ozomona yangwana bakobanda ko panzaka pona succès alors do ba succès mususu bozomona okomona député moko 3 ndaku avant parcelle na ye bayebi ekutu te mais surtout abimi na fi en clair moko boye pona nini parce que a utilisaki ba système de mounion pona local ndenge toza boye ba député akala tozolinga bango te ba député sikape bazolinga mate parce que bango na bango bazobundana tango nazotala na ba groupe na biso eloko zobundisa bato ti bakobanda ko dévoiler yango c'est parce que ba maison mususu ezo supporter kaka député moko tango boko kende bakoyebisa bino déjà que maison occupée depuis longtemps par les députés X. C'est-à-dire, tokoki kozwa candidat mususu te. Ali tango siko bino bokoyoka bongo bokomi kanda contre député on parce que bokeneki ko consulter sika moko bopo bino pe bozoma biloko na bino ya mabe boko ko leka na députation mais boko ko kuta déjà maison na eza occupée. Ba yini candidat wana et en plus local ndenge eza boy. Ezana ba misusu bazana mbongo na bango basalaka nini ayebi ke mutu wana za traitant ayebi ke mutu wana aza sorcier ayebi ke mutu wana aza féticheur ayebi ke mutu wana ayebi quand même ko manipuler moi ba énergie spirituelle bazo pesa déjà ba $20 na chaque mutu pour que boko kako garder kaka mutu moko donc c'est à dire ndenge toza bo terrain local eza déjà bloqué na kopesa conseil na batu oyo ba postuler soki oza na yo na nzela ya bien kosala ba dépense ebele te parce que okobima na yo te kosala ba dépense ebele te kuna bozokendaka pa ba féticheur wana pa batu wana pour que bozwa popularité lelo okoki kozwa yango mais popularité elobi te ke bako voter yo parce que ce sont les mêmes personnes bakolanda honorable Marina bakolanda honorable Franck bazolanda honorable Diné bazolanda honorable Sokinani donc ce sont les mêmes personnes cette popularité eza na tina te c'est parce que bato mususu bayoki ke un tel sera leki azotika ka bière comme bière comme passe pas bato mususu po misombele yango azokutana na ba opportunité wana azoko se retrouver na ba place wana nyonso voilà babiloko wana bozokende komela bozomela babiloko mabe bazokata ba chance na bino ba vie bazokata ba coupe na bino et maman Marina yokango bien ba maison ebele lokala ekokanga malisusu ba maison ba boutique ekokanga ma parce que ba mbongo misu bazokende ko bua kaka nano babani ko bua kaka eza ba mbongo
babilima wana ya mabe ezokende kozwaka na baboutique ya bato. Donc nayokeli mawa lisusu mpona bagérant mpe bagérante ya baboutique ya lokala oyo atyelinga tembe basala inventaire après 3 jours bazongela inventaire wana constat oyo bakosala ekozala amer pourquoi basala nini ngai te fona pesa bango solution ngai nazopesa bango mayele oyo fo basala mais du moins chaque colo maison bongo ba maison ngo bayeba niti bongo ba maison mosusu ba responsable ba maison bango bato babongo na kabampuku bakenda koliaka bambongo baliasi ya bambongo gérante ateki atiembongo na baliasi na teki 125 000 boye abengi patron tapesa mbongo na kotika na ndako kotika na ndako de la tsona boutique lobi tango kokende boye 85 000 mbongo nyonso bali nana azosala babiloko wana ce sont ba soi-disant ba boss na bino parce que objectif na eza nini akangisa gérante ou bien gérant pour que gérant a dédommagé mbongo wana ye moko mutu ayibi yango alors tango bakokanga mutu azoteka mutu wana faut dédommager omonika akomi nango double voilà ba évolution ya bato mosusu na balokala na bamaison mike yango bazosala ale badepute sikoyo oyo baza na mitema ya mabe bazo utiliser bana ya basi ndenge nazoloba ba jeune fille ekozalela bino passe ba alléluia amen ekosila encore bino bolinga mbongo mobali abengisi rendez-vous mbala moko okopesanga nini okosombelanga nini bokokutana na bamababe lisusu parce que période oyo toza nango eza période moko boye eza très glissant mpe très glissant lisusu yango wana bosambelaka makasi bozala mayele bamama bana ya mikie botikaka te bakende kolandaka badepute parce que wana eza succès ezokokatana fallait epêcher bamikolo te eke kopêcher bana mikie sikoyo nayebisa bino nano mwana alandi député moko boye x député wana aza député nzala mwana no akwei akufi soit abukani est-ce que okokende pas député wana asupporter mwana na yo ou bien yo moko okozwa charge ya mwana wana alors bamama nyonso nazoloba bamama nyonso bino bato bazokabela baparfum mpa badepute bakabela baparfum aye mama Marina ndenge namoni boye yo oza ser ya poids en tout cas kosutuka mpenza parfum moko boye importé nzoka baparfum wana eza pour que ntango molimo wana ekokota mpa na yo mutu nyonso azokorespire azokoaspire parfum wana mutu wana mpe a faible pourcentage azokozwama déjà bazozwa ye na milimo wana donc ntango azoyokaka yango mpe mingi ntango ye mpe mutu mosusu okomona afandi kaka boye ide yeli ate nakofutana honorable Frank te nafutana honorable Marina donc dans les films kaka boye donc c'est-à-dire que bacerveau mitu place baesprit fo ekotela la majorité ya bato lokala eza ouvert parce que pour esprit ekotela na nzoto na yo eza na baporte oyo yango moko eutilisaka donc voilà toye pour que tomeka kolobela mwafi ndambo oyo topesa bino mayele tozozela ndenge bokosabone ndenge bokopartage tokobakisela bino babiloko misusu il faut se sacrifier nakose sacrifier lelo na se réserver parce que nazotalela nanu ndenge nini bakoréagir et puis na ndenge nini bino boko aimer boko partager vidéo voilà lokola bozozela bozwa nanu ndambo oyo eza fisuku topesi bino la fois prochaine tokoyebisa bino ba réservoir d'énergie ba impurité eza wapi oyo ba député na bino baloneli bino awa na local baloneli bino ba place moko boye pour que bino bokendaka kokutana kuna bakitiseli bino prix et communauté kaka place na bango tango bozokende bazozwa bino vraiment ba jeune nayebisi bino eza vraiment passe eza passe na minute oyo sokoloti ndoto o ozolanda député X pamela yango na minute oyo sokoloti ndoto okoki kovote candidat Y pamela yango na minute oyo sokoloti ndoto o no tozalaki ebele bato ya contre député boye non ngai na telemeli bino malgré boza bato ya bato mais eloko wana ya mabe ekoka koyela bino te pour que bokoka kozala manipuler na babiloko oyo ya buzoba te kala wana bazalaka wapi kala wana bazala po apesa biso biloko kolia kala wana bozala wapi po bokipe ba veuve bozala wapi po bokipe ba veuve eloko moko nazoloba
bazokakolela bino eloko moko boye ya papier moko bozwa kaka mpo bozwa mais babiloko mosusu ndenge nauti koloba oyo aza mayele azoyeba deja mpo baveve ya lokala bakomi kobundela bino nalobi yango bien bamama veve bamama bazokobundela bino député xy na z baza na baposa na bino alors chaque mutu azoluka aya na système ya baimpurité na ye ebele pour que aya arracher bino ntango azokoarrache bino boyebaka bavi na bino bazobebisa yango bachance na bino bazokobebisa yango mpe bamisala na bino. Mama Marina badepute baza na bana na baleki soki omoni yo yaya na bino nani na bino postulé mutu abeli fièvre bozomona moto mais er mosusu boke na hôpital moto yango ezomonana ezolakisa bien te na thermomètre ezobimaka neti température normale boyebaka eza 6 oui soki bomoni ke mwana abeli bomemi na hôpital moko boye infirmier titulaire bozala awa te éponge fo batia bino eza déjà wana balongoli yango ou bien baye babaloli na nsima mabe éponge oyo ezalaki wana boyebaka ke bozokaba mwana na bino et puis bahôpital wana oyo bino bozosala bobuzoba wana tokoencercle bino na barayon moko boya spiritualité oyo eza ke bokozwaka lisusu même ba 5 clients te parce que bondimi buzoba bondimi bozoba mbongo bondimaka bana bayaka kuna et puis bana na bakokufa kama Mama Marina entre janvier et février ozomona te babiloko wana eza bien te donc baza sacrifié baza déjà listé makasi soki bino badepute bokosunga bato bosunga bato na babiloko oyo eza na baintérêt na bino baintérêt personnel te bosunga bato na baintérêt oyo eza ke ntango osali yango tomoni neti bolukala ezozanga parking soki osali eloko moko boye tozwi parking tokosepela lukala soki oke kote mingwango kuna bamusika kuna bazangi mai soki otyeli bango ata mai ekosunga mais parce que basystème wana bazolinga yango te bazolinga bamonétiser eloko batiango molimo ya mabe bongo nde bongo et après qu'est-ce qui va arriver après les élections baénergie wana nyonso ya bato oyo bautilize bakokongola yango mpe bakobeta bino na rayon ya mabe bokokoma kobelabela bokozwa kaka baraison ke lokola touti kofete peut-être babiloko bakolia ya bosalo toliaki be babimelamela banzoto yango nesali bongo nzoka lokuta. Donc ce sont des histoires qui sont déjà arrangées babongisaki yango pour que baya kobebisa population na biso ya local. Merci beaucoup. Baya kobebisa population ya local balobaka toujours les bonnes choses de Dieu pas comme presque na suka parce que tobi tozonga lisusu on peut faire suka élection tozonga po to ko bimisa susu biloko mosusu ebele. Merci na ba oyanga ba bebisi maman papa mwana mama benda mwana jeune fille matoi jeune fille kebela mwana mobali wana azokabola ba 10 000 francs pour oya okwena mutambo ba député ba osala lelo ezaka rapport to tirer miemato ya batu bayoka oya koyoka ayoki atali asabona partager baninga pesi baninga conseil pour conseil oyo ekende kusika mapa dîner tokomi na suka émission na biso ya lelo po moment tokata elobini pour merci en tout cas liloba ya koloba eza te bango moko bauti déjà koyoka biso eloko nasengi bino kaka soutenir Mama Marina, soutenir chaîne na biso ya Marina Nzebo TV yango ekosala ke boko kaka kozanga lisusu ba biloko neti ya boité. Voilà liloba nanga suka ya mona nazalaki. Merci beaucoup, merci à Franck Bongo à réaliser biso, merci à mon oncle depuis Belgique, merci à ma tante depuis Belgique, merci à Roli Wakala depuis Kinshasa, merci à Dadi Kete na kati ya Lukala, merci na dîner d'Isunda, merci beaucoup pour Nathan, P, Oé, na Oé, on respecte à R, hein? Non, on respecte, on a dit que ça monte à R. Merci beaucoup pour apprécier ce temps, on a vraiment à épée à temps, merci. Ba honorable nyonso place na bino espace na bino eza pour na bato nyonso nga aza mutamulité
naza moto motu nyonso oyo akobenga nga nasala activité na ye naza wana mpona bino naza wana mpona kopase bamessage na bino na esika oyo mpona kosala bapromotion na bino na ndenge ya malamu mpo biso tosimba biso balititi te toboya biloko wana ya nzambe kaka tokende okaka maleme bati tokoma mpe tokosaisir yango kaka avec Dieu ensemble parce que babiloko wana eza babiloko moi ne papa dina bien ouais obela liboma pour élection so zuité obela liboma pour élection donc eza mabe makamarazi sala constat bato bazora misala na kisi bato bazora loro na kisi suka ngo ezala kama be okoma muta ba problème okoma mutu mobo oza sukimia te parce que aussi mbelo ko mabe na maboko na yo donc on constate la voix normale ce qui quand le pesami okoluka kisi te ya na ngoko na maleme merci beaucoup pour s'abonner kaka ebele o aimer ou partager vidéo et ça biso bien makasi merci l'équipe nanga nyonso o to travailler na bango merci salam na bino bye